Bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, Dikina Donné Kandono Tetela, Kema Fumbe en direct de la Suède, donc, Kokuna Baboni, Nyon Suède Dikina TV, partout dans le monde, Sika Bozali, vraiment na Yoki, remarque na Binoki, Eza Dikina TV, Eza Dikina Radio, donc vraiment de temps en temps, na Kobando Sala fort, pour Bosala Nini, Bomo na Kangai, na vidéo. Vraiment enfant mystique yo bongo na la championnat donc yo lobi ke na olembi na ba maya Suède problème ezati na osana ko filmer le maya makelele maya njili lokwa yo ti na ba mai feza la ka ya mboka non ko sala vraiment plaisir vraiment bienvenue na ba nouveau abonné vraiment sentez-vous à l'aise ici c'est la famille donc voilà je vous aime beaucoup et un grand coucou à ma grande famille partout dans le monde et Sika Bozali na ina li solo yande ko mobile. Par rapport à les solo ya bébé au bébé alobi pona nini mutakoma na état ou ben na état ya ko sala moto na e moi si na e ou ben tumba na mabe to kondana kaka te za la souvent makambo apasi yango na zuli solo ya ndeko na biso Valérie alobi na tanga kombo tonton Valérie. Donc tonton Valérie azaka na France alobi la championne beta li solo na ngai ba toto ya Congo toyo kali solo donc tonton Valérie alobi ke non ngai na zwa ki problème le même problème na linga ki na boma likango ya mwasi na ngai soué na ngeza ki na boma mais malheureusement salima ki ndenge wana te na bi papa na ndenge nini okoma tina niveau wana ya ko boma moto abi oui ndenge mwasi awuti ko témoigner mobali wa sali mabe a santé yena baleki na misato donc ekomaka na niveau moko boy muta ko retenir te ba sali otalme loko moko mabe ke lekelio ozali suna bo moto te donc tu n'es plus toi-même donc tu peux faire n'importe comment tu sais to bengango pension ou bien voilà alobi donc ezalaki kanaye azalaki na problème na moi sina bazena problème ya stérilité ba fandaki presque 9 ans sans kobota moi sina ya comme déjà ko atteindre na ba 40 ans mais tant bande ko tala souvent ezalaki ke ye mobali nde azalaki na problème mais ba bandai ko pesa ba traitement pour ba sperme na e boy excusez ngai les termes dans qui de musala ba toto a Congo musala opo ya YouTube c'est ça makam nde sikoyo ande ko mila bakisi mais amélioration ezalaki te na ndenge ke moi sa ndeko tomber enceinte te nde moi si azalaki toujours na volonté ya kofanda na mbali na ndeko fortifier et tout mais yo moko yebika ka mama biso mibali ya moto zalaka vraiment sérieux te na bien bon papa oyeba ngo peke bino mibali ya moto zalaka sérieux tabi oui na ko pesa témoignage na ya ngo naza ko relater histoire mobimba et salari ke meilleur ami na ngai donc ande ko fanda na appartement moko boy na immeuble moko boy fi moko azalaki wana na koma ko bima na fi wana tant na obima na fi wana meilleur ami na nga azalaki au courant azo courant po akouvraka nga mikolo mususu komono kolobaki non na ye matanga nazana matanga nzoko lali na ye pa fi wana donc meilleur ami ya papa na biso Valérie to pesa e kombo ya Jimmy donc voilà Jimmy azalaki meilleur ami ya Valérie de temps en temps Valérie azo tromper moi sinaye Jimmy nando sala ni azo couvrir ye kete tozana matanga te azalaki formé pa na ngobente ko benga ya lobi kete aza awa elo moka bilo moka bongo pourquoi parce que Jimmy
na copine ya Valérie bande ko fanda immeuble moko mais nini Valérie azalaki marié na mwasi na ye oboko yoka lisolo nde sikoyo mikolo ekendaka mais eloko ya yebaki te Jimmy abande ko lia esese makambu nyonso ya bande ko sala Jimmy ande ko kinde ko relater yango mwasi ya papa na biso Valérie mwasi ya papa Valérie loko apazalaki mwasi mala mobali alobi ki non basombaki na appartement donc mwasi na ye loko ande ko bota te donc ase donaki na msala ande ko sala vraiment donc bande ko zwa mompiku ya bien chaque mois et pozalaki mwasi moko te ke ya cash bote nyonso mwasi na nga ande ko gagner na yebaki donc mbongo ko kota bosali ba projet na bino donc tozalaki vraiment ezalaki kaka kozelaka nzamba pambola biso na bana ngana ndo yeba te ke Jimmy ande ko jalouser biso parce que Jimmy azalaki na mwasi moko poli mwasi moko donc un jour pona ezalo kwa mai ezalo kwa bonjour donc elle même si bato bazali, elle peut injurer n'importe comment et puis ba gros mot au bozata na likanicité. Donc ça c'était la femme de Jimmy. Mais Jimmy a comme ko sala nini ko envier moi sinanga ko envier relation na ngande na moi sinanga to zalaki to bomba na ke lokote saja ko loba boko loba projet boko sala malgré ça ki ndumba na biso kaka ya likolo mo libanda likomo na kati de na comme ko bima na fille afanda ka appartement moko na Jimmy. Njoka Jimmy a montanga coup akomaka ti na niveau ya kobengisa mwasi na ngai abatami na appartement na bango po ngai na Jimmy pardon fio to ande kobima na ye na Jimmy munde za appartement 3 portes koto yo Jimmy koto donc soko za e pa Jimmy ozo kengela na nini na bango ba kengi biloko ba kengela kana ba tit all ba benga ona se doit tit all soko ozo kengela na wana okoyi komona mutazo bima esika ya kopino yo Valérie ande ko bima na ye Jimmy asalaki amontaki moninga na ekuna ndenge ke mubali nao azalaka na mwasi yo zo nyoka mapamba nde nazo comprendre likambo yo zo sala nini ozano na problème akobota te mutazana problème akobota nde mobali no mais malgré ça ola luka nzambe azo tali komoko libanda na kati likomo libanda kindumba na pe sala nini memaka ba malédiction na ndako bokobota ndenge nini etu donc ande ko pesa azo sala nini azako kobetaka mwasi vene nyosa zolo makambo mabe pona mobali moi ça zaleka na maîtrise azali na maîtrise si mukolo moko ekomaki ke Jimmy abengisa mwasi ya Valérie na ndako yo taka tembea mobali no alala na ndako te azane matanga te ngai na lembi pourquoi parce que za mwasi kitoko nde mobali anyokola oboye vraiment bato bazana chance abasa malamu bazozo abasa malamu te tala ngai vraiment na nyoko maka lelo nazana ndako lobi nazali lobi libanda ko benga nga nyonso me ye penja zi mwasi malamu boazo négliger yo habité mwasi pe andimaki te abisoko tie tembe yaka yo omone sika mobali na otanga kulamuka awo kendele musala kobima na ndako ya copine na ye eza lelo te donc basali plus d'une année bazala ensemble ngai tellement na lembi monika bato bazala pe basongi o te na lembi penda komona ka mabe na misu yango na préféré na sali na yebisa yo mwasi ya Valérie pe akumbi makolo na ye akei epa ya Jimmy bazo kengela pe na lidusu ndenge mobali azobima kuna ya ebisaki eke nini akenda kisoki wapi nzoka akoma na ye na likango batoto ya Kongo akoma na likango mwasi tanga moni bongo a confirmer makambo Jimmy ande koloba allez en tant que pe la chair est faible l'esprit est disposé esprit ande ko mwasi eza disposé kaza la mwasi ya Valérie mais nzoto na botaou nzoto na bolembu ale Jimmy akomi kotiali to yo moni oza mwasi moko vraiment na ebite nga penda ozaka mwasi ba rêve na ngai makambo boye tout donc moi c'est pas komi kolemba moko donc souci za na ngoli souci moko soki Jimmy eloko osala eza te akepa mwasi ya Valérie pe lokola amemaki na ye nini France na mutu azaki na likangu na ye wana donc de temps en temps donc vraiment ye moko alobi ke na se comportaki vraiment malamu te dira moi 2 ans moko boye vraiment donc eza passe nde sikoyo mukolo yo mwasi ya nani ya Valérie bakweyisamaki na Jimmy batoto ya Congo ngana yo toyebi te Valérie alobi ayebi penza te mais tanga ye kosola na mwasi ezalaki kamba moko koyoka esalaki epe pasa tanke mutu asedaki tanga asede
tango a cédé moi ça Valérie azaki na problème à mabota afandi na mobali presque 10 ans mabota ezati tango abimika na Jimmy donc Jimmy wo Zemi lokola Zemi moi si déjà monopause yango déjà izalaika awa ka libosa bingai na kolongola te na salaka naza na position bien donc vraiment moi na ngai za na nzela nyonso na kolongola te na kosala nini na kobomba ye Jimmy pa lobi etumba ye eloko na nde koloka yango wana à part wana Jimmy aza ko intoxiquer Valérie que non moni lokozo bota te mekana ko tali seseka mususu donc azo jouer bango DG azo loba koto Jimmy lobi moi si malamu boy nga déjà c'est quoi si na Zemi donc cela veut dire que non confirmé ngai penda na otika mama bana nga parce que mabala mususu ya poto elobi nango yemoko tonton Valérie lobi la championne mabala mingi na poto ezaka po ici a sorti ezate mukoloba ici a sorti kozaleza la moi c'est la mobali tanga moni pendant que non soko continuer bozo que les tout doit sortir yango bima ko bima ndenge ngai pe na mona ki Jimmy asala kinga pourquoi parce que libala nezala tellement libala ba problème ande ko luke ici a sorti benga tellement nazala ki zoba na Célestin qui emporté na babuzoba ya ko bima na basi libanda Jimmy akomo bima na moi ça Valérie a tiezi tanga Zemi moi c'est pas le but que ngai na osanini na olongola Zemi te o ekoya eya eyinda kaka pourquoi parce que nga na mona mobali yango paso sala na ekindumba elo nyozo laksa ke nga lelo soki na boti te akozala ka na ngai po akoma na basi mususu moi ça Valérie a signé le but ekoya eya nango nga lokwa na zui Zemi ya Jimmy na olongola te Zemi pe lokwa lezonga ka simate ba pe akoma ko mona pe Jimmy surtout c'est pas ya Valérie ndese ko moi ça eko bota courage abina ibi makamyo so salaka donc moi ça Valérie afandi ça ya lobi ko nyoka magate o kinda ko zonga o kindo zonga okoza biloko no osala nini obimo kende na yo pourquoi parce que na yebi makamyo so salaka ngai plus d'une année ozaka na likangu na kombona intel tango kosaka ozala matanga tango kosaka ozepa camarade no bente sika moko bo ozalaka na yo pa ya fi wana ngai déjà age c'est pour ça na ngai donc na pesi chance sala nini kanga bisaka na yo kende ngai tika ngai ya pour information na yo ndo moni nga boy na Zemi tala banine kografi yango yo po yo kango libanda te mobali nani camarade na yo Jimmy nda sali nini achenga Zemi etumba batoto ya Congo po s'abonner bo aimer bo partager muyiba lingaka te bayiba ye Valérie alobi eza lokola ayoka kime azaki obligé tout no moi sine lobi nini abi a répéter lenga yango abi ke non na sana Zemi abi makana camarade no Jimmy yonde muto bandaki yango donc makam nyonso to yo kosaka ngai nazala nango courant ya nyonso nazala nanga zobate donc ezalaki penza pe likanisi na ngai te mais babuzoba no so ba bêtise no so ba ko sala ngai na se confier que pas Jimmy mukolo to koyaki ezalaki juste ka poza la mbala moki bandela mate mais na se retrouver na Zemi na holongola Zemi wana pete na ko bombela o pete na yebisoki na Zemi na posa te ke camarade na bala ngai mais déjà ceux qui na zu eloko na ndolunga yangwane koki ngai Valérie aye juste Valérie alamuki kolamuka Valérie donc pour na koloba eza pasi batoto ya Congo eza vraiment pasi pourquoi parce que alobi tango likambwane komeli ngai nalobi mwana mobali wa azo jouer engagé azala moninga intime na ngai ceux qui encouragent qui ngate peut-être l'aime son ngena tika mais loko ya nde kwa vie moi sina ngai ndalinke likambo ekoma boy na kosala ye mabe abila championnat na koma ko sala projet ndeni na ko boma ndeni na boma Jimmy akanga akaboy na mwasi na ye bake ake ko fan donc Jimmy nda remplacer nga na ndako na ngai na appartement o nga na somba o to somba ata to somba ngona ndenge ni te bon ngai kombo na ngeza ya kobeba na bamboko ya poto mais plus ezalaki mwasi nde muto ata mo banini moko ba effort ya mingi donc stabilité na ngai Jimmy abotoli ngai yango na se retrouver pa baninga ko sala nini kolalaka na bandako ya baninga na lubai no binga ifona boma Jimmy fona kota ye na tchaye mabele na ne lokwa na tchaye na mabele na ne lokwa o perdre te lokwa ya koti na nini na ngai na carré na ngai nga na roboma Jimmy andi ko sala plan de nyo boma Jimmy
afilaka bango abina se appartement na bango bana garage moka munene baza vraiment na garage ya munene lokola mwasi azalaki na ye na nini te na voiture bazalaki na voiture mais mobali nde kokumba donc mobali tanga bimaki wana kende na ba carte nyonso efongolaka parking et tout donc akome kosala ni kofile Jimmy koyeba ndenge nini na koyeko boma eto abi mukomo ko kabwe alamuka na tongo na yoka mabe na tala vi na ngai ezalaka mutu msute me Jimmy azalaki ami na ngai wazo pesa ngala biso ba conseil ya mabe kete na ko couvrir yo nga na ko bengeza problème te na ko couvrir yo nzoka ya ndeko envier vi na ngai ande ko envier mwasi na ngai ye moka tiki mwasi na ye oya politesse wana atiki mwasi no babundaka même na balabala na miso ya bato atiki ye po akende ko remplacer ngai na ndako na ngai na lobi te Jimmy na ko prouver ke ngai na mobali yo loka ya lakisinga ke ngai nazo mérité mwasi na ngate na opouver abi mkomo ko boy na lamuka penda tongo alamuka tongo na kinda na parking nazo esika moko ya bien pourquoi parce que oko kitana se bokiti na se bo bimeli donc esika bazaka bis soko kiti na se a parking eza juste kaka côté soko bimi na porte ya munene donc o sala moi trajet ya mulai selon papa na biso Valérie donc eza la moi sina ata mko banda ko za bis bande ko préférer ko kita na garage pona ko kende ko za bis ezaki proche par rapport soko bimi na porte ya munene amoni azui donc akena ni na garage a parquer azoi penda tan lobi lelo ngai fona boma Jimmy a parqué na ye mutuka na ye amoni Jimmy azo bima na porte wana po akende donc aleka akende kofunga na porte mosusu po akende kozwa bis la championnat na accélérera mutuka ye amoni mutuka ezoya me asalika net na ndenga kolekisa ayebaki te kezalaki nga ayebaki te ke ngai ide na ngezalaki ya kosala nini ya koboma ye tako na moni ye papa na biso Valérie alobi accélérera mutuka atie vitesse penda donc a gazé Jimmy azokanisa ke aoza na mopandi po alekisa mutuka lokota ye ekwe aozonga pe wana te aleki abila champion omoni makamwana mwasa azoloba oyo mobali na ya sente ba leki na ye abifo koma na esika wana po comprendre ndenge ni mwasi akomi na niveau ya kobwakela mutu ndungwa biloko ndenge ni mutu akomi na niveau ya kosala mutu mabe soki na okoma esika wana te tozaka bato munoko efo loba menga na ye koloba nini na ye ko confirmer maloba ya bebe oya beti ndenge asali mobali ne ko sopela ye nzunga biloko de nature aza mwasi moko calme de nature ko sala ndenge wana te abinga pe de nature la champion na ko kanisa te ke na ko boma mutu na ko sala loka munene ndenge wana te donc e komaki lokola e loko mse bande ko exister te donc projet ka ya ko boma Jimmy ndezala na mutu na ngai donc ezalaki lokwa timu ko na ko boma Jimmy ndenga na kozaki mo si longtemps na kufite kimi ezate Valérie alobi a tout à Jimmy ola tout à leki abitala niveau mutema be komi na zongi marche en arrière pine et mateli Jimmy Valérie a zongi marche en arrière donc pine matiko likola mutuka likola nzoto a mutu asali lisusu nini a koti sisu première a leki lisusu wana bato bazalaki na bakomi ko benga police nde asali nini abimi akei abina oluba la champion na sali 5 ans ya prison na sali 5 ans ya na salaki 5 ans en prison pour na acte wana ezaki tentative ya meurtre 5 ans ya prison ngai Valérie na kota prison pour na likambo wana mais lelo toyebisa yo Jimmy mukongo wana ekoma nango ya kobamba mukongo na ye donc ba meka kaka kobongisa yango eza pro ya futa donc pona koloba nde na osola no boy la champion attaque lelo nga na zi occasion na ko bandela yango na yebisaki ye bakenda ka na France mais na ville na yebite bafandaka na mwasi nanga ba continuer vie na bango aza stabilité na sima nanga meza problème te ndenga zawana mukongoleza ezaka normal te mukongoleza normal te bino moboyeba mukongo ata ba kubongisa ba meka ko sala nini tout mais kolela na kolela bato bayebi bango bakamanga na biso akala babike Jimmy ndenga za wana mukongo ne ko zonga ndenge ezalaka te
pourquoi parce que asala ki nga mabenga pe na lobina ko zongi sela e mabe yango tango mwana mwasa zolo banga na comprendre ye mais mutuna ko meseka na te mo comprendre ezate mo kilioyo ceux qui nan e communauté ko lobelo ti nde bangi baloba say never say never ever because you just don't know na sedo baloba say alre ma vie talre pas son can henda on ne sait pas qu'est-ce qui peut enfanter réaction moko boy papa na miso Valérie Alobi na sala 5 ans de prison et là je te dis j'ai honte de moi-même j'ai honte de te le dire aussi mais si j'ai l'occasion ko sala suma mbana ma bena ko sala yango pesa conseil na batnyonsto tant mutu ozokende kosala mutu mabe na ndenga nko yeba keza vie na ndo ti en danger tant ozosala eloko moko boye na mutema mabe ezala mwasi mbe ezala mobali na yo yeba ke vie na yo ndo ti en danger alobi tala sikoyo ye mobali ya bébé asala AVC tu t'imagines un peu que oké kosala likambo bon wana eza ba dire ya papa na biso Valérie abi tu t'imagines un peu kosala likambo bon na famille ya bato bandoki nyonso libota wana lobi mama balakelo mabe oza sirio omona bomengo te abi moko ki yanke etinda bato basala mabe mais quand ndo lobaki la champion na Bible lobi baloba mabe bakota nango te oui papa la malédiction sans cause n'a pas d'effet mais likambo yo sali osala nini ekozwayo nde balobaka na mokili oyo biloko eboma mokili mwasi mbongo soko lingo umela na mokili mwasa mutu te eloka mutu kosimba eko nuire vie na yo mais papa na biso banda quand même pour comprendre ba biloko wana banda ko comprendre mais ba jeune lelo to kende ka bikende la mwanja sans koyeba ke ekoki kokute biso vie ndeko na biso Valérie sala 5 ans en prison pour la tentative ya mort 5 ans afani na France soki bato bafandanga na France balandaka yo baoyeba po ngai kombo na Valérie na tanga kombo ya ex nanga te pourquoi parce que ça n'a rien à voir avec elle mais ezali solo na linga juste quand on a confirmé et puis sinon ba dire ya papa na biso Valérie alobi na talanga na ngai ba chroniqueur balobaka mais je ne pensais pas aussi un jour que ngape na koyiko benga na pesa témoignage na ngai pourquoi parce que le témoignage à bébé ça le quoi anyatinga na likolo fona loba papa na biso Valérie alobi témoignage à ma bébé ça le kola mutanyatio na likolo fo loba ke onyatinga ya mwana na bengi na tika ki audio abenga ki atika ki audio na ya rendez-vous to pesa ni pe rendez-vous to solo na vraiment la linga ba papa se ba bengi bazalaka ku na bref mais ba maman ce qui va pesa li solo aïe ce qui mukolo ana mbule beta ki ba pe la champion na mukona ko to mbule beta ki te mbule beta ki amuka gangeli mwana kuna vraiment ba maman bo umela pour sambino mokilo e ozalate mais na préfère ami ba papa pourquoi parce que balobaka donc essentiel moni mutape so li solo na peu pampan et sili. Donc voilà un peu. Les solo yande qu'on a biso Valérie. Alinga kaboma mobile nae, camarade nae, ami intime nae. Pourquoi? Parce que à côté qui na carré nae, a botoli mwasi nae, a profiter na ki ndumba ya moninga po a botola mwasi nae. Ya. Ils ont bato msou bato ba visionnaire. Moi so négligé wana tabi. Moi so. Ah vrai. Soki kaka yo pesa bon yango wana tant malakeze pa na yo o négligent mo papa na ngado la championne fatia moi pilipili na mungwa malakeze pa na o négligent ngo tangi ke pa mutu mususu ke kolinga même ko bomela ngo kotela ngo prison donc pona rolobake nzamba songa biso to kutana na makamba boete c'est ça papa Valérie lobi prière na biso ezala teke ya ko kondanaka mais prière na ya tant que mutu loba nzambe épargner ngai na likambo moka passe ko yiko sala ke non na perdre contrôle na ngai nzamba épargnera biso na makambo oyo ko sala ke mutabungisa bomoto na ye ba fruit de l'esprit maîtrise de soi exact na kat donc nzamba sala nini asunga biso parce que sans nzambe eza passe
sa nzambe ko sala buzoba sa nzambe ko boma mutu pe oza condamné à vie mais lokola ezalaki na nini na comment je peux dire soki ezalaki lem susu mwasi ou bien te likango l'état yebite angala za plus pourquoi parce que wana ezalaki penza liwa mais lokola azalaki mwasi na ye et puis camarade na ye azalaki ami intime na ye donc eza lokola trahison donc selon bango avocat na ye a présentaki yango na nini na cour ke ba punir ye sévèrement te. C'est juste un humain qui a fait quoi? Qui a perdu le contrôle total de sa vie à cause de quoi? De la jalousie. La jalousie faite par quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Donc c'est ça. Donc il y a moins de 5 ans. Si vous allez quand même sur qui non, les kango moko boy et tout, donc on plus. Donc pour nous papa même so Valérie Lobi, bah comprenez qu'il peut quand même ni acte wana. Pourquoi? Parce que ça là qui moi sinaye, wana ils avaient camarades naye, ils ont pu présenter des vidéos, des photos et puis na bateau ba témoigner qui na faveur ya papa na biso ba que wana zali ami naye, Elie nan, Elie Jimmy, Elie Valérie, Jimmy. Donc yango wana peut-être ça là qui monta salanine à perdre contrôle naye. Donc yango wana papa na biso Valérie Alobi, c'est vrai. Ah tu mususu monta ko sala. Otukala ko kana na vie na ote. Ngai soki Jimmy kufaka ngaki lelo na komaki aboma moto bato bayibi solo ba ngaba ke non aboma moto mais lokola kufaki te nde lisolo pe sala nango pe izala ndenge ezala wana mais nande ko tenir na pesa bino nini na ngai témoignage na ngai po boyeba ke ezwaka kaka moto lelo ko pe kozwa yo sans autant sala nini oyeba batoto ya Congo nalingi bino mingi vraiment enfin mystique yo bongo na la championne loko yo lembi ba mai na bikeno na sala moi nini numéro ya sika avant na kende musala. Donc voilà, na comme déjà en retard. Je vous aime beaucoup batoto ya Congo, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Donc otani à la prochaine occasion. Allez, bye bye.